président nga nenda tchakina les plus beaux du couple bon yéwa mona ke ndenge na zalaka mais ba on peut ba benga ngoti ba on peut ba benga ngwa mona na bango kete ah tuna biso neti ba pesi ba masa na biso bakar na kota na tchake to te ba pesi ba nina kar te jamais swanga na betela bango maboko mi pesa na yo lokola bébé na kata libele naza non utilisé ou ta musique l'anzambe yaka bébé. Il finit le fiançailles, finit l'écho des routes, Patrick Bolonga, Telangenge, et même Benga Balinga, Arnaud de Fundi, Deliali Nomera Palais. Donc voilà, moi, sauter donc. Donc, on a bien la sens que niveau Azavé Nanga. Vous comprenez? On a fait un héritier Watanabe de Yakala et Tongo. Na sens sa musique Aza Kokobar. C'est là. Na sens sa musique. Yé a outil a bête na maison mère Aza Kokobar. Aza Kokobar Nangai. Mais on va Kokobar on est allé bisoter. On a besoin de Kokobar. So ba privilège ba ya. Nécessaire nga benaya. Ah ouais. Dimaître. Eh toi élève Dimaître T. Biso toza les adorateurs. Même boza ba élève du maître. Biso toza élève du maître T. Président na biso kombo na monsieur Ig Makanda Maluta. Xavi Alonso na Lindanda. Ouais, bonjour, bonsoir, la bateau Baolanda Bisso, Bissika Bazali partout dans le monde, donc voilà. C'est bien moi l'artiste, Oli Jonko, le plus beau du groupe. Des fois, Xavi Alonso. Yoga soin, yoga propre. Nakoma nanga se kolela ngai Olicho papa ya mbelanga ye Yo moto memi bolingo nanga na songe ya lipute O memi yango na suka mbokara Mara fleur d'amour Yves Sokoto Nalela nino yo Olingi na matangomba mangengenge Poyo sepela na ngara Kilimanjaro le plus sommet d'Afrique Ngana kokate kokati sabi bale babwato pona yo papa Nga yo chéri Bolingo netinga manga Lokola kaka Moto bakange na prisonnier de guerre Azolela Botika ye ya sakana Asalina no mwana Bébé nanga ya sakana ngaye Xavi Alonso Wapi belo ne saka Pritazima kanda Kitoko yangwana Makambo yangwana da ba faire donc bientôt là makambo zoya. Bonjour Graciano. On a Congo direct officiel international. Et vous rendre vrai nom des vrai nom nangezan koi. Vrai nom nangezan koi. Boamilengi Aristote Olijo. Ouais, koi Olijo. Parcours na musique donc voilà. Abandi et pas il y a Sony Maestro très mystique. Bah tout petit ma fréquence star. Donc voilà. Ti malem nakia Star Academia dans Baba Gombe au bagana biso na fréquence star. Ti na vandi moi muke na pali na sali moi groupe na ngai ba massa na ngai dans kangama to comme on ezaki Razia musique. Ouais, tout ça qui na Xavi Alonso, ba Bindeli Kompa, ba Giscard, ba Messi, ouais, ça pas pire fait nanga mo boy donc voilà. Ouais, et ça et le mo boy na botama na comprendre. Na tangi yango donc musique na tangi yango mo utilelo donc nazo améliorer quoi voilà. Vous avez déjà musicien. Mais
c'est pas facile pour te biner parce que abino ba musicien souvent ya Congo. On a eu mon nom en place batiaka ba musicien ya Congo. Yo mon souvent comme musicien. Au se sentara comment la différence voilà. Bon, musique est vraiment pas cher. Mais ça va. Banda na comme musicien. Bon, na sentara tout on a sentara pena makambo surtout très bien donc voilà malgré ba mikaka tanezanga na ngote. Petit à petit, tu as amélioré kaka, tu as makaka. Maintenant, aux anacats d'orchestre, on va bénir les adorateurs. Vous les avez bien. Très très cool. Toro Marais. T'as la reprise avec Nganga Komoni. Monsieur Igabe Nganga Komoni. Les plus beaux du groupe. L'actualité à groupe Nabino Ezali. Ouais. Tozongela qui ba répétition donc c'est un samedi à répétition tozongela qui mardi jeudi donc voilà vendredi tu répètes à moi coulisses moi chez na parlé donc voilà tozana je me retrouve City je me retrouve City na 7e rue donc on a avenue Venise na Simakune marché donc voilà pas mini combo album tozela moko ouais positionnement izoya kalaté donc bientôt là bah on va piste na bango donc makambo na bango to bombele bango to beton système volume 1 volume 2 artiste la branche la biso nous avons la branche moto benga vérité ouais branche vérité est-ce que vous que banda simba touche et simba qui touche banda simba qui touche et simba qui touche par rapport au piste na bino liboso awa to baraka vérité au piste na bino bobimisa kimbanda simba qui touche vous que simba qui touche et simba qui touche te pour salirage nango partout sur le checker en sur le côté bar partout au y aura sur yoga panda dada et donc na bana basi na ba petit garçon ba yebia ngonet na bana na ndako ko ba yebia ngo na mona mukia ko moyimba mbanda nanga simbi touche nga tuni oh yo mbanda na simba touche ndeni yo na mbanda na mère ne kuta kamwe Iverdi tumba na pesi ba mbote bisika zali bébé Iverdi. Merci beaucoup artiste. Koki ko début so mukiri batu belo bala na ba yebiote au sein la vocal na o check in album na bino ko na quelques mois ba so boko ya leader na bino so kezali ba balani ya mission na biso ba comprendre ba yeba vraiment qui est ouais. OK Fabi Alonso. Xavi Alonso ba fazer a sua 15 000 fazer donc blague te le bazan na match na bango lelo ils en a terrain ya mai ndombe ba obeta na bana ya côté ya 15 000 fazer 15 000 40 000 chege donc voilà na pesi bango pe mbote bisika bazali na pesi Elvis Nkoi bisika zali na miki Jonas Louye ya Olga Nkoi donc Olga Linde Nkoi na maman na ngai ya za na poto donc bienvenue Tumbuka na pesi ve na ngaza na Turc venanga bienvenue Finduelo la pesi le fils Makelele na Turc kuna donc des fois na pesi bon salam bisika bazali donc voilà c'est un peu ça ma bon dimanche pesika président ngaza kuna na résidence nae monsieur Ig bina filé full boss des fois tiens na kosala nini ngaye na boyali bala na bolenge nanga nasalaki trop sur na bote na ngai lelo age pusani nakomi koluka na bandela susu vi nanga zero ekomi déjà trop tard nakomata ucha na babenginga mukuli nakoma ladi esobe babenginga kokodioko ekomi déjà trop tard Nana bandela a zero kitoko nango futinga nini kitoko mwasinda kwa libala nakufela kinanga ambiance lelo ashe nanga epusani nazongi a zero nalingi nazongela mobali ya vinanga biliki kumi yepesi ya bali yekomi trop tard wana côté na ya côté ya boss ya monsieur Ig wana côté ya mabote ma trahi songa na ya ba penser la tinzoto
Souci comme yotonga immeuble ya sa niveau Elvis Ekoye Kilo lendo ya bojoba Lelo tosuki wapyo o Shiko ikanga glodingo ndae Lelo nabimi ne perdante Yangwe komelingara trop tard Ive sokoto pati kembo Jirese kembo Ive sokoto nzambe Ive sokoto papa na hiver di tumba Ive sokoto nzambe Ive sokoto pati kembo Jirese kembo Prita zima kanda Shavia lonzoye Ouais, des fois tu Ligambo ninyo yo, ligambo ninyo yo Ligambo ninyo yo Prita zima kanda Ligambo ninyo yo Jorise konka Likambo ninyo yo Francis Muwawa Nasali mokilango nini pona mona pasi ya boye Pasi ya motindo boye Ngana koka na ngai te Yogela nga mawa Vina nga pasi Vina nga na kolela ye Patience wenge Vina nga na kolela ye Donc des fois tu sais moi on est là bina trop exaté Vlog et bimé belé à Pamba. C'est bon artiste, tout le monde est vraiment album na bino ezana ba vlog ya bien kitoko action vérité partie na biso ya mibali. Des conseils au boki ko pesa na leader na bino la nosiko otali tout droit na caméra pour ezali poso noir. Ouais. Merci d'abord na yo Graciano. Eh ba conseil au pesa ça na mibali kaka donc voilà. Conseil liboso na repesa e azala motema rokita azala na maîtrise à makambu soka yo ki mamo likambu donc akoma azala na maîtrise donc voilà maîtriser lekela mutu muso ko za pe libanda toyebi ba muso bazala ba yini oko kabele bo marofinga kaka faut azala rasko na maîtrise à makambu donc il y a ko ajuster mbamo boité donc faut azala maîtrise il pas ko répondre té boy moi ba erreur oyo o ngala mona répondre na yo wana alingi ko silikane trop noki. Donc bon ils allaient bien te ça rappelle bien te les sarabatou sous donc voilà. Le deuxième azalaka na comportement na zaranango comportement na esprit na ngazala esprit d'équipe voilà. Artiste Oli Jonkoy ou équipe Opis et Bimaki Lobby. Opis et Bimaki Lobby. Ouais. Ouais, pas de quoi. Ne ko depuis ka ote ko bimisa. Poko na bino be Fabregas. Ouais, Nayoki Brenda, donc quel on va système on va donc voilà. Nous on va faire nabiso le king 3 fois Hassal donc aigle toujours. Nayoki ngo ils a peine au moins bien donc ils a fait ka ba falloir nabiso na Congo donc voilà. Otuninga aussi cité otuninga batu mais faut na répondre ba otuninga pe wana mais toujours vanda mingi na oyebi makilobi question na te ko fanda nyoka ngala yoka ka disque tout ya batu nyonso tout ya moni ya moka question na biso ezabuyi oyoka ki Brenda ya poko na yoka ki yango tuninga batu ebele faut ko tunanga te oyoka ki ba opis otuninga na opis oyebi nyonso tout donc il fallait pas d'otengela yoti pona OK nanga côté moko place tenga makambo place ezala tenga il faut tout nanga ndenyoso c'est bon les amis musique pour marabiso toujours en parallèle on va faire ceci dans d'autant 5 musiciens ah ouais on sait la biso ba foko to ba partie na bango 5 musiciens ya ndenge nini o ba sala kanini ata ba collègue bazaba musicien ata ba collègue ya ex patron na bino ba collègue ex bazala na ina villa no va na 5 soko yebité to te na fona banana na président nga mona sa elo na to bani bina fi o de bina kombo mokimo oh nem doit valoriser nga le plus beau du groupe donc voilà bani président bina filé oh yo toke bo wana ba sodo ah mono aza messi ayembaka abetaka guitare abetaka balé akataka suki yo on va la pembe yo va propre yo va goût des fois tu sais na kosala nini ngaye na boya libala na bolenge na ngai nasalaki trop sur na botela ngai lelo age pusani nakomi koluka na bandela susu
soufi nanga zéro et commis des chats na songa taucha na bafinginga mukuli na ko maladi esobe babenginga kokodioko et commis des chats trop tard ngana bandela a zéro kitoko nango futinga nini kitoko mwasinda kwa libala nakufela kinanga ambiance lelo age nanga epusani nazongia zero na lingi nasongela mobali ya vinanga biliki kumi yepesi ya bali ekomi trop tard. Ouais, merci Olijon pour ouais. Alingaka na yemba na walingaka na bina alingaka na yemba mama yaka kobune yaka molamu chéri coco ye chéri coco ye nalela vina ngaye yanga pasi yanga mama genda ye yanga pasi voilà de plique voilà mutunanga na PC bambote bisika zali ba bon dimanche na ye donc voilà bolingo net oxygène yasi ekotinga motema moye tenga na boyara chérie ezopesaka pasi eloko ekoki kokabola mosuni ya poso na nzoto nde liwa bolingo ekomi kokabola ya ngai nzoto tango poli na yo ifalo tikanga na silisa tablo yango bolingo etikali na cheve fotenga na yo bolingo nesalaki kutu karto ya pome melon réciproque tabufatu meka bébé meka kolatisa ngai bafases caché tabu unazalara sire ezali synonyme ya lâcheté Anita Dembo voilà yango maloba tabo yebisaki ngai soki ezalaki makoma mele koma mangala nzoto nalakisa yo bolingo peut-être akochange idée tabou fatou memangala compressant. Donc voilà, merci. On a Pena du Cap Aigle dans des fois. Vibrator. Artiste Olivier. Oui bien, Vibrator. Eh bien, tenine que ça va chancer na katazamba. Ozima sa so beto bominyamate. Ngabeli susu na kwezi elephant stele bing. Jona aibo yaga na memona mokongo na yo yokati sa santima ya love artiste Olivier ouais vous avez besoin ya vocal ya mais yango na sali ya kala yo yana fina ngai wana toye bien mon papa Bigas na maison OK mukili bien monter vous vocal ibo ouais oh ngala ibigiza ye ayimba ngona matete juba boka nga kutuana alors c'est vrai boka ngako mais toye bien monter boka ngai wana vocal batafa ko mais tingala yo kangala ibangwe pa ya bangala ebina ebe telinde kese sakaba sincère na kata zamba ozima saso beto bominyama te ngabeli sasi moko na betie kwesi elefa Christelle yonga bena ya chim yaga na mema yo na mokongo na ngai tokatisa santima ya love ba vrai chéri balobi toko dudu Messi wa Hervé de Lemba paka mumbetu Fabrice Ngia wa yoka mati bolingo nanga yo pesi na moto mosusu banzaka Aristote Lijo bon ngane ngio deux fois to singio vocal to parti vocal la ibezana izai mais tu es bien là l'internet bala no na minsu mukil mobimba ba kamwa yo sina beta vocal ya Vibrator mais vocal au salon eza parti ya Coco na bino Fabrigas mala ibeza vocal ya Vibrator beta mo déjà na matete Jubek le vocal ngolo vocal ezai matete Jubek beta place na boka ngai wana lelo
Tu comprendre les adorateurs voilà que sabiso vocal moko boye ya Ibrator au côté Ibrator à Lobate qui est Fabrigas. Ah yebi makamona te ngama ngo à Lobate à sala boete ngana yebi mamote ni no sa ngo écoute ngana yebi ka ke vocal isina ke beta vocal ngana. Ben internaute pas on a besoin ya vocal oyo mokili tomba yebi Ibrator piana. Bon, tu m'as bien avec le travail moi calé. Il y a un peu de vocal. Vocal au thème na yebi amoya moni na yebi ngona. Na pesi Patricia Pela. Maman ya bana dans des fois tout le monde qui ici là donc voilà. Artiste Lijon Koy. Tous les cannabis à étape vérité, c'est la biso vocal il y a Ibrator. On passe ou on casse. C'est vocal on a ça déjà été. Comment la baie vocal déjà été. Bon. Na mi pesa na yo lokola bébé na tango libeli na sanon utiliser utamisil lanzam yaka 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 mais si t'as la ti alliance fini le fiançailles fini l'écho des routiers Patrick Bolonga tala nenge eme mubemba balinga Arnette Fungi Teriali nomera palais. Merci beaucoup. Tout ça ce qu'on a besoin de vocaux, tout parti en zimbo ya 8 mètres. 8 mètres. 8 mètres. Artiste Olidio. Oui, 8 mètres te. Benga mtu kombo na 8 mètres, 8 mètres. Koko na bino a surnommé ki confrère ya président na bino o benga ki na kombo ya Beckham na kombo ya Beckham. Président, il y a un président, pas un camarade de président. Camarade. Orchestre là-bas. Mais il y a un PCA ça. Camarade de président, camarade de maté. Oh, artiste Olidio. Abetina président na yo ndenge wenge. Abeta kuna ngapela beta pe place boui. Eza musique. Aza mutu na ngai. Beckham, Patrick Beckham. Pepele. Na yo problème te. Cool. Moi ça na ngai. Tokozo ba vocal na yo. Nani anze mulimo ngo. C'est vocal oya. Enzimbo oya. Kera sama bitre matkasi machango esilaka. Sherini nango esilaka te. Konyokola kakanga. Komolisa pasi pe kakanga yoyo. Libala boye silanga na yokelanga tamawa. Eric Divita. Dinasma wetaleli. Merci beaucoup. Artiste. Bientôt là tous la album na bino bima. Tonto kende mukena otobengaka Echo sur net. Echo sur net tozana ba point misatu. Ya liboso Aigle n'importe que bozara déjà même moral. Par rapport à la page, il y a réseaux sociaux. Au bazo commercial président Nabino. Na Coco Nabino Fabrigas. On tourne dans aussi cité. Oh, yo tu demba mon. Ah, tous qui déjà na 5. Oh, tu te vois na 5 idées. Tu bana qui na 0. 3 personnes. Tu tanga qui fali. Ah oui, tous ceux qui tosongi to kotanga faire. Tu nous sommes même samani wala ko tudongo. Tangi o ebongo père na ngai Richie Watanabe. Tout ça n'a pas, tout ça est ferré. Ande butu timalanga koma kobeta ye excellent vitesse l'encola memingambo sentima nanga komi sengo de stage na komi lokola chanter inachevé lokola porte royo resangi kadena vengeance nango kala présence na yo de vitamine andi putu Istasa bolingo na yo eleki kuraya ingae grandeur na eleki kuturo senyara na préféré nanga c'est toi dokotolo nanga kaka nami si émotion sort de moi putu parapluie nanga yi na batamelaka fulaye donc des fois c'est loga moi différé lo tonto yebanon papa na Coco na yoki a obengé héritier papa bon Fabrigas azana ni pana bino bino ba les adorateurs oui dans le sens on a été azalo on a bengi la sens que niveau azafe nanga on comprend
On a fait une héritier Watanabe de Yakala et Tongo. Na sens sa musique à Kokoba. Et puis Kokoba, Fabrigas pe Kokoba. Na sens sa musique. Yé a outil à bête na maison mère à Kokoba, à Kokoba na mai. Mais on va Kokoba on est allé bisoter, mais on a besoin de Kokoba. Image na yo na rep na bino bilioni. On attend pour bandi sika. Donc au tout ninga non marambo ya fait na héritier. Et fakena yemba pe bor na yi. Okoyemba to kozonga to za pona po ezali interview à police ozana pona oyemba. Ah ouais, Sida Bilele na pesi mbote na petit nanga Sida Bilele, petit nanga Mike Jogo donc des fois té donc wana ba soldat nanga ba na bango noir 600. Des fois té. Votre surprise les aboué. Tout le monde na rep yo ina no état ba présenter président Zolo la Bilambo là en pleine répétition image en mode que ça na régime bon pe sabiso. Allo la Bilambo la tindeni. Yele nga mbongo. Na benga ko les pli body. Mais a senti que ministère na propre. Ce qu'on a ça ni. La question est biso yo répondre. Yo mo ke na ba polémique. Ba question na mino pesa ka musique. Question est ba ninga nde ba benga ko les pli body ko. Ba ninga te président na ngane. Président na ngane mtachaki na les pli body ko bon yewa mona ke ndenge na zalaka. Ba ninga na yo a proposer ba benga kayo les pli body. Mais ba mpe ba benga ngangoti. Ba mpe ba benga ngo ba mona na bango kete a te tuna biso neti ba pesi ba masa na biso miso bakar. Na kota na jacket te ba pesi ba ni bakar. Te jamais swanga na betela bango maboko ba masa na ngabiki rouge. Et swanga te. Et swanga te ngamona odo omona ngate batala ngana na mona nga sens mususu bourgeois. So ba privilège ba ya nesi senga pe na ya. Ah ouais? Yongo zongsa chaka image wanati. Zongsa na image akala. Zongisa na image. Merci beaucoup na régie tout le monde image les zongisi tout comment parti à héritier Watanabe. Bandoke na koma lokola mbongo kopa suka ye. Moto nyonso aboyara neko swanga. Zonga mbangu yonde teninanga mosusu héritier ya zwata mwa valeur. Na koko sata vérité na lingi yoye Zambeza monene ambumeza mola ye. Donc wana za avocat na kala so azongi hôtel bina opina petit na kala omoni boko na beti borde moi kala ya kala na e mangu na disquete aux interviews toujours première apport ni qu'est-ce que nous yo baksa na musique par rapport à la musique que nous avons non autoutina ba odimba autoutina chacho lelo pe to komina ba international ba fo kingani komi ba fo ko ngwa fo kingani par rapport à apport au lelo yo pour que pesa na kati ya les adorateurs na bino ouais biso to yoko longola ka ba sanité na musique to na ebeteli na biso e bineli na biso on comprend ebeteli na biso e bineli na biso donc petit rédit les aiglons yekaka petit rédit les aiglons donc aigle moi na aigle ba benga ngai les aiglons voilà donc voilà te biso toza partout to solo la batunye surtout waza ya biso te to chepe na boye e wana bineza normal toza na kokobar na biso toza na kokobar na toza na kokoliko na biso yansone boza na koko na bino Fabrigas koko na bino bandoke na koma lokola mbongo kopa suka e héritier Watanabe toto ya tembe artiste Olidio bozali ba élève du maître oui ou non élève du maître toi élève du maître te boza ba les aiglons te biso toza ba les adorateurs même boza ba élève du maître biso toza ba élève du maître te président na biso kombo na monsieur Ig Makanda Maluta voilà problème nini boza nango na ba villageois ba uti mboka ba ye tona village tona nini ba artiste Olidio président na bino avant bosala orchestre na bino azalaki villageois ba uti na light music basali villageois wana ya makambo nanga te ngala yebi makambo na te ngala yeza simple musicien na yebi ka mamba koyemba na yebi makambo te oya boye te orchestre na bino boza ba musique ya nzambe bino boza bino bana koyemba na église wana etali bango
biso toyebi na biso ka makambo koyemba biso toyebi na biso makambo koyemba ngako makambo otanga komba batute na biso toyebi ka makambo ka koyemba esili na président na biso makambo osala biso ba cadeau na ba cadeau apesa biso ba car tozokotisa ba car mutu moko ba car ezo yaka donc voilà bientôt là artiste Olijo le plus beau du groupe non des fois tu sais alors dans la bord na mo bokalate na biso c'est la biso mo opis muke ya Robino Mundibu moi vocal à Robino Mundibu ouais super mec super mec moi ya kombozo batsa tabenga le biboligo amsula benga olata kabia koleka bako balnet bana ngala talanga simple nana simple Givenchy nanga nana Air Force nanga Air Force nanga libanga donc nous sommes 10 heures quelques minutes de mer mais tenir dimanche ça va boire tenir dimanche ça boire nana trop donc ça sport les nous a tenir mo lemba donc voilà. Ouais, artiste tu sais là biso mo parti à Robino Mundibu comme Daouchi. Ya Robino Mundibu yeyo so yang zela bolingo eza poison mortel kosalaka blague te na bolingo ekoki koboma yo echangeaka moto identité frère akomi paye pasteur akomi amoureux maître akomi toro yuma akomi yanke obota normal okomi anormal gimalela na boye na bonanga nomi mangungu we yango na voilà. Merci beaucoup. Otangi ba musicien libanda osala pe ya bino moko les adorateurs moko mibale moko pona ba vocal ya baninga no orchestre oyo. Ouais baninga na orchestre oyo na bimina net combien? Oh ka ya binde c'est epé to yoki to yo ka mon ka bo. Eza pe question to ngai to tuna. Comment bino so album na bimité ba nsangu na bino za ba na cité. Eza mal organisation to idée na bino. Ouais biso na ouais biso parti na ngana bimité. Et la question tout non pour yo bien limité mais to yo ka bango déjà na cité oui on a cité vocal na yo vocal la bite rouge banzembo la bino mari oui yo ka ngo la cité côté ligne ba maquette ba na ba bar nyonso ngana ibe ngoti na yo ka ngoti bande kono ba kota mo ba terrasse ba bar yo tambola na 24 ba ngasko na tambola na pina te na ba bar ba terrasse wana donc wana ngati est-ce que beaucoup que permettre de celui qui a maquette ba singa so do te botika bilo ko kanga yo kuchate c'est votre l'équipe na biso pour donc les aboya preuve déjà ngabanga na ko kanga o kutu vocal na eza libanda banzembu ya président na bino eza libanda eza manque d'organisation to ba bureau na bino to ba bazana na bureau ni bo non ezaki kenini président za la téléphone na moko boye bon ezaki na côté yeba bilo on ando chango wana na kati téléphone wana lere yo kweya epeka na studio donc na ebite muta zwaka nini azwaka téléphone ngo ayeba na pété aye panzi bon ezaki pe studio wana tondo sala bon tondo luka to za na ba studio mo ba capacité quoi voilà to gamu to changer mais to sala biloko ba piste mo bien kitoko ya kitoko makaso sentir bonne musique ya sanité te to ka inze mon abine bimaki mbanda simbi touche mbanda simbi touche mi bale basaki ba vocal so we di biso ta ba vocal wana o déjà to yo Kokyo pone sika kolala kasi jamo kokyo pone sika kolota derte sasara ben gombo chapone bila bebele nakabola na moto te poalinga kangai zwano nyoso giyo matondo te albita kwe kokola corrompu moto asimbi touche na bala lobi en la main bato bagangi video donc voilà artiste Olijo okoki kopesa moko na betite mutanga famille ou famille donc des fois te Nicolas a 3 bords à côté 3 bords 3 vocales
Yeah, on a zalane ka le roi mutu mongo boye donc la pese mbote bisika zali famille ora. Mutu de moi ya 4 ya tongo. Mutu za mabena mutu te. Nga mabena mutu te, nga na rande mutu esprit. On comprend. Nga rande mutu esprit donc yango mona ke donc na trop sympa, calme donc nous surtout esprit de les gars. Na vana na sokoto. Surtout yo ka pe vocal ya famille. Na terra ya bolingo tozalaki nga na banda akakenga na bananga na kageye na banda soki nga veti yo yepe ya simbinga soki nga na zui rouge yepe kuna zui rouge héritier minimbu Jansi Soloko Yves de Janeiro Pati Fola Gelore Shora mbandanda nga simbi touche. Ouais. Assuré biso na caméra o yeta la mamokili mobimba. O dota inga ba tumbali. Te to soki na biso ka wana. Yo ko longwa den. O tulani da partout no eza mwa molai na orchestre yo poza na orchestre no. Yo pelo bi o longwa. Na dire fort Taka ba na orchestre ne salama na zala kaka. Ba tu ba yela ba ngambu bele o li chotika na ngola longwa na longwa te. Après d'être d'abord fixe dimi orchestre na bino bobande pour travailler au yozara président mon colo orchestre de yazo orchestre na tout en combo notre V R9 na bino bobanda pour travailler o mkolo te o ngala ndo travailler o ngala ndo travailler mususu wana eza makambu kete asali pe makambu na ye déjà ba fixe orchestre batanga kombo nanga bobande pour travailler na pombo tanga ki ex patron na te ve na ngai non Fuji R9 azala ba 500 000 donc foti poste na ngai zakuna obike bato bele ba comprendre te mo dijana ngala to beta 4 kitoko wala pire ve na ngai mais siko place de ngala zali on comprend. Viens na kolinga te ka ibisanga kete longwa place ozali oya côté na simba pete na nenga nga zape kuna na kolindima te kolongwa po parce que mutu donc mutu na zana bien na ngai mutasali langa makambu ne surtout na utako na ma problème mo na bela makasa pesa nga $450 filé obo mona ka wana de makambo asela nga ya bien bongo mutu bongo na sele na zungisile mabendengi no sele na zungisile mabendengi lo bande yenda lembanga nde abisinga kete okoli petro awa na moni ba misuba bima yo pe na personne zela kende. Voilà, c'est bon. Mais gars, nazawa na tilifo bo. Artiste solide. Moi, je prêter mon pied, ma question de coquille tout na. Le bako. Bala. Comme la badi carrière ici, kabona bal. Zana bal. Nana bal nabo. Et des bisous, tout kata kombo maman. Nana bal na ba Iverdi. Nazana ba oh, nana Iverdi tumba, nazana ba Dandine, nazana ba Boboy, Elohima, garçon papa, dans la zone ba na bele ba Kimberly, fiancé Zali, nana be Bronji, attention, fiancé à Zali, malgré bino ba vi na bino musu boli na collaboration te na ba télé za pe ma bete, fiancé, nana fiancé te, ah bon, il a fiancé te. Merci beaucoup, de ce feli. Na pesi Naomi Mangungu mbote, Naomi Mangungu. Éclatant sans wax. Yora propre. Souvent na moi si Taylor Ivanda. Na pesi mbote, na pesi petit nangai Laura Aigle. Patience Wenge, les maillots kapa. Na pesi Chacha ma petite sœur propre, na pesi Keren, mote Keren Koi, la bonne guérison na yo, ma petite sœur, na pesi Mionge Koi, Eden Kojo Koi, na pesi Kevin Koi, dans na Bea, na Braza, Kevin Koi, donc Elvis Koi, Jonas Louye, na pesi fait na Pati Kembo, na pesi Jires Kembo, Fabrice Aloua. Na pesi Brice Play mon solo yo kangai Brice Play mon solo deux fois té donc deux fois té Thierry Chebo mon ami mutu de moi donc Thierry Chebo yo yebigande to beta kati ndenga ni Lubumbashi watoto Katanga Thierry Chebo donc deux fois té Botrick Kiala na pesi mbote donc voilà
ngolo nkate na peso pe mbote bisiko zali dans des fois te na pesi mbote na bien nga bienvenue Findwelo bienvenue Findwelo le Turc mutape sanga ba biloko moi bien tindela nga ya kitoko banini Chris Ndongala donc na ndenga mpanzi ba Tunis dans des fois te Sida Bilele dans des fois te mutuna ngai noir 600 auto za la déjà na ngai no basinga Maniro Chabanderia Graciano donc yo non la suspect donc yo za mena Graciano ya image dans des fois tu mutu de moi kitoko donc na CP fort ba na pesi susu mbote na bosse ni mère na ngai mama bena na pesi mama bena mbote na pesi mama Kevin Abara donc la pesi mbote chancelier donc a petit nanga baza pene belé donc voilà ba fazer a swag na matete na pesi bango tumbote grâce à question monsieur Zate merci beaucoup pour l'interview que vous avez interview tu as face B maintenant tout un système on retrouve au salon émission va toujours bien en surprise excusez Francis Moua autorité morale na pesi maître Mitterrand Champagne Chung Sangilwa na pesi maître Simplice 3 fois Pentacle na pesi moto lisusu et pas il y a bato bazali libanda na pesi Belon Saka na pesi Dadi Palai mon vieux kilo dans des fois tu na pesi manager big manager tonton manager na pesi mbote donc ingénieur donc na pesi ingénieur Prince Mbote bisika zali donc ingénieur Prince Mbote donc voilà na pesi Olga Nkoyi Melda donc existe encore donc voilà na ba petit passer belé voilà c'est la bisuma vocal à Mukie tout mon année à la prochaine vocal à Mukie zanango donc na osalelo mombo yes wala la mama yebisaki nga baseka moto zokemba te ke bayo ko souffrir na Miami sonanga Graciano Makakwata zokufaga mino libanda Sempadi kasepela kana liwana yeye Olichon koye Likambo ninyo yo Yves Sokoto Likambo ninyo yo Patricia Pela Likambo ninyo yo Boboy nangai Likambo ninyo yo Likambo ninyo yo Likambo ninyo yo Cherry Chebo l'international Katanga balobi eza tombé Cherry Chebo yo ebine tokenda na ngoti mais nazolela nalete Cherry Chebo l'international lia moninja mon ami mon pote Chico Ikanga Lampardino Maxi Lopez Marzi mutunanga yo ebikaka songo somba piné bien OK na et pas mardi donc ça juste amusikate ça peut moins cher Marzi Lopez mutu de moi ya kati kala propre boy yoga propre yoga goût tala mobali le plus beau du groupe donc des fois c'est oza bangote oza biso songa bien olingi na matangomba mangengenge poyo sepela nanga Kilimanjaro le plus sommet d'Afrique Ngana kokate kokati sabi bale babwato pona yo nomi nga yo chéri bolingo netinga manga. Donc des fois tu sais kitoko